esika baofinga wera kote mosusu yai kofinga sele yo omona moto esika baofinga wera kote mosusu yai kofinga ne bato mosusu ayebenga frere jeune frère nyonso ti koluka kosuscite toujours colère ya bafanatique ya frere oyo lelo défendre le roi de la forêt. Baba mwana engagé na maison mère te ben s'il tu en a ba mam to sala na to yebi ke bazo tinda ye et pas master soit disant master na ye pour a déstabiliser relation ya wera son na mona ne fere et Sankarazo résister na maison mère mais ndenge zaona yena ba fanatique ba yo na sou bien te yena ba fanatique ba za sou na parfaite harmonie te pour ba fanatique bazo sepela te malgré la mususu au moins présent biso wera son na politicien munene présent wera son na pesa mutu temps article le temps mais si on fan ba fanatique siko oyo balinga mouvement pas mouvement na biso za dirigeant na ba fanatique bazo kumsa ene to mona affaire ba kumsa mais au moins mutu mo ba ko sepela bongo te mutu mo ba vanda wana maison mère aliaka mbongo ya kawana a sepela bongo te ba pesa mission que non déstabiliser liboso to ndo za kidiba même balo to fungoli miso et simba soute mais en réalité to ibina biso ki mission so na mboko ayela biso c'est ma kosa leka eza na ba artiste so ba construire carrière na bango na lokuta to kangi bamba lokuta na mambe belé lelo oyo yango komona shit na bango don bato mosusu batikali kaka epave bazobeta bashit libre mpo lokuta leka omoni eza moto mosusu akoza aza kati ya maison meme atravaillera mpona moto mosusu mais azoutilize kasha maison meme yana bato mosusu baartiste mosusu babanga affaire fort parce que amoni ke fere azongi bon relation na vie na ye oyo afula ye vie na oyo abimisa ye le roi de la forêt amoi mpena ke ndenge fere azongi bien na vie ne boseke makambo mosusu ezoya parce que il faut détruire ça pour détruire fere na relation fere na vie na il faut utiliser kinseko oyo batiela biso na kati ya mouvement faut bautiliser ka ye mais espionnaire otalaka epa bato koke kosenga epa bato yango e comme ça mutu faible omonaki bazotake leader na yo okoloba te okodefendre ye te mpo ozobatela kote wana okenda kosenga siko ngai pi roger epa na nga ezalaka bongo te siko bino bolingi bongo te po wana omoni wera son lelo na musique na biso aza na eloko aprouve te mpe eloko aforce te il a tout fait wera son a plus qu'international mpo wera son abenga wera son akitisa na mboko shadi wera son akitisa papa Michael Jackson na mboko oyo wera son asala bafitiri na bagrand prêtre à danger wera son asala album planétaire lokola kibwisa mpimpa bawario basali mwa crèche moko boye contre maison mère ou vena biso Werason, mais tu comprends raté malgré bolobaka, malgré bo répondaka par rapport à dire ya batunusu. Pourquoi Sankara répondra raté? Mais parce qu'Alia répond à bango. Alors c'est clair et net. Alia répond à bango donc muto déjà agenda au 5 répond à bino. Jour bo manquer peur na ya ko lobata. O comprend. Ya on tobo ya lokoso na musique. Alors Werason fallait ce quoi me la bango 12. Pour bato bayebaka 12 te bato baluka ba comprendre 12 ntango oluka comprendre 12 tuna Jésus-Christ pourquoi tambola na 12 apôtres tuna année pourquoi zala na 12 mois tuna mathématique pourquoi suka na 12 chiffres tuna il faut tuna ou bien tuni Jacob pourquoi botaka 12 bana azongi na 4 musiciens et le reste wana ba comédie quoi wana ba comédie c'est vrai que tokenda qui 17 mais il y a seulement 2 personnes batikale celui c'est Namso Makaba na danseuse Namso Shida les restes c'est batutu bana ki
Baki déjà. Soki mutu moko kolobaki baba loko. Est-ce que bolande pona nini? Bokolanda pona nini? Pour artiste oyo azokumisa wana akomisa international akopiaka Werason jibe mpia na Kofi abima ote pa Kofi. Asala test pa Werason bazwa ete abime pa Kofi. Vous comprenez? Mutu oyo azokumisa wana aza mwana ya ba Werason. Bango nde mutu balakise maka. Elo ni osalo bango basala te. Yene ti lelo aza na makambo ko apprendre pe ba Werason. Ba Werason ba apprendre pa musicien ya wana te. Bonjour et bonsoir à tout le monde partout dans le monde au Bozolanda Biso na chaîne na Bino Bolingaka mingi Koba Plus hein abonné na biso à Koba Plus donc lelo toza vraiment na sengo mingi ya ko yamba oya Bino Bolingaka mingi hein partout dans le monde bana maison mère non surtout na sir baza déjà ya ko sepela PDG Wabelo hein François Wabelo depuis 5 mto Simbi hein mambo etali ma bende barre de fer quoi. Les grands commerçants Nanjil Mobimba donc takoboya ya zate osenga ko lobinanga lukelanga ipi Roger nayoka pi Roger loba pi Roger na Julio yeyo asolola talara pi Roger bonjour. Ouais bonjour mon frère. Bote baïban se bozuli bakuli nene ya bolandi lolaka ya Congo mwana mboka pi Roger. O matalatala kitoko Koba Plus pambate donc Koba futela raté. Koba azala kolonda ko yango moni nazana kati ya Koba donc vraiment esalinga bien na moni obaki PDG Wabelo mokonzi mabende na quartier 5 François Wabelo ouais François bende na 5 barre de fer voilà donc le PDG François Wabelo mokonzi mabende na quartier 5 donc na pesio pe ba mbote nenga lobaki piro jaloba voilà na roloba na pesi lo mbote alifiki ya limemia pe ya botosi na tata mokonzi comme monene ya wenge grand formateur Werason le roi de la forêt wenge musika maison mère mobimba ba fanatique tout botala ngana minute puis Roger Nabino yeyo quoi donc porte-parole certifié et par là nazo pesa mbote na ya Théo Zambota moto alera dollar et lalate Serge Makila les dragons de la monnaie M22 business fiston Intuku représentant valable à panneau soleil pourquoi pas président Bruno Lubi Kambon à propre mais na Kolwezi Namboka maman Fifi Masuka balobi mikolo tozo pesa mbote et pas le président Georges Tchata. Le président Georges Tchata, l'homme de parole Yoyebi, sans oublier le maître Hugues Pouloussi. Maître Hugues Pouloussi et cas tout est possible. Voilà mon frère, je dois répondre à ma question aussi. OK, merci beaucoup. Et puis Roger Boni Basango ya Ngiama Makanda Werason, le grand formateur. Ouais, les grands formateurs, après périple, après succès fou, ouais, Saline à Londres, ouais, sont déjà des retours à Katakini. D'être sur le roi de la forêt, des retours à Katakini. Donc, dimanche, à la mission tout. Donc, dimanche, le roi de la forêt, à l'inviter à la mission musicale Nyon surtout à Congo, pour mon aïe. Vraiment, donc, à ça bien, toujours répondre à la répétition sur Kalamingi, Tinenge Zalaka. Puis Roger Mwanamboka. Toyoki mokile ningani bantsango ningani internet ningani Werason concert na ya Londres et frappé vraiment comme il faut nenge yemoko a penser ki nenga kanisa ki ko beta concert wana et beta mi vraiment bongote donc plein pena ya plein salamité donc concert et beta na ba norme penda te nenge singelaki ouais parce que nous sommes combattus. Werason le roi d'affaires tout tia beta qui concert wana aza on m'a félicité aza grand guerrier pour au moni les lots musique n'a pas souffrir na phénomène combattant et ça là frère mususu donc on va se donner la peine il y a quoi empêcher ba ndeko na bango basala musala na bango aussitôt ba raison ba bazo pesa et zo cadre tena ba musicien parce que ba musicien ba sala politique ten ba musicien ba politicien ti bango ba raison na bango za ba politicien. Mais comment bango ba cibler ba musicien le rôle alika mususu et yango moni ezo déranger vraiment musala ba musicien si Werason a été invité première fois na Londres parce que combien banda na Londres donc Werason a kena na Londres solo na ba combattant ba tchana C donc ba si Werason tu peux jouer
Beaucoup de musique, parce que nous avons vu que ce n'est pas vous. Le problème du Congo est Sabinoté. Oui, on a bêta qui le bosso pour la investiture, il y a roi. Il y a mis le producteur et qu'on pas bêta dans la salle où ils ont programmé. Publicité salami qui toko et comme il y a la veille, bande va combattre na mususu, ba kenda ba tcha trouble, ba komi mikanda et sali que ba nila qui salwana. Mais oui, rason à l'embité, alors qu'on va toujours, il s'allie que à la deuxième salle, plan B. Tant ensuite deuxième salle, bah quel est ce qu'on a, bah c'est la même chose. Bah tu as un peu bah bangi, bah on peut bah niler. Alors oui, rason il fallait quoi me la bango 12. Pour bah tu vas pas 12 té, bah tu vas pas comprendre 12. Tant on va comprendre 12, tu as Jésus-Christ, pourquoi tu as 12 apôtres? Tu as année, pourquoi ça en a 12 mois? Tout na mathématiques, pourquoi on a 12 chiffres? Tout na, il faut tout na. Ou bien tout Jacob, pourquoi on a 12 bana? Donc, oui, on a bêta bango 12. Tant 12, on a bêta bango boye. Jour quand il y a concert, oui, on a vu salle, na 10h, à Yébissi Moutouté. Mais à 17h30, après si communiquer, 18h, 19h, Batouba Yébélé. Puis ça, la blague, et ça, la mounene, oh papa, ma bêta wana. Bana oki ba beta wana zaiko beta kuna wenge kutu maison mère pe ba beta kuna donc pour dire que eza sala munene mais oui rason na sala exploit a beti et c'était trop bien. OK. Mais bokinde ba amema ba musicien 17 lelo toyoki ke azongi na 4 musiciens et le reste wana za ba comédie quoi wana ba comédie. C'est vrai que Tokenda qui 17, mais il y a seulement 2 personnes batikale. Soliste c'est Makaba, na danseuse c'est Shida. Les restes c'est tout banakin. Baki déjà. Bayak bazongaki après wera kozonga balandi na sima ou bayaki avant vol moko. Wera son après Londres à Kenya Paris. Na mboka ba Willy Pensiene. A Kenya na mboka ba Ma Claudine Kinoa, ba mboka ba Mariette ba Dega Schengen. Mboka ba président Mbila Nkolo TikTok. Nde siko le roi de fa kende kuna mboka ba président d'homme na Lille. Après kuna nda zonga le roi de fa zongi lundi, ba massa bazongi mardi. Ba on bazongi directement Londres Kinshasa. Le roi de fa zongi Paris Kinshasa. Voilà. Et puis Roger, le mona na tuna album to ebité na moment où comme na niveau nini. Parce que Wera déjà ne tozo loba a comme déjà na système moro déjà ya kotambola déjà lobi akawa lobi akebwa est-ce que temps vraiment ya ko concentrer pour l'album est-ce que ta album ezozala ou album eza déjà na suka etikala ba clip to finissage album na studio na Salamate? Bah non, le roi de la forêt Wera son Igwe déjà comme Nathan Mabanga. Somoni album to comme na tanga ba dédicace, cela veut dire comme il permet na obima. Ya na ça na ba président Alain Boussi Cercle Royal, ba Venike Kuba, ba président Godé Wetu, ba PDG Malou Mavoka boze l'album Morote zo ya kala mingi te. Donc ba fin de l'année otobi na Morote. Vous comprendre ce qu'il y a son memi biso avec l'album Morote. OK. Merci vraiment Fabrice Ngoma depuis États-Unis, hein, puis Roger obenga ke lobi mais batu nyonso bazo leka mais comment Piroja zo leka ta lobelela makambo Piroje yo yebika fo solo là quoi. Fabrice Ngoma na peso ba mbote belé depuis États-Unis hein. Ouais, Fabrice Ngoma na mboka ba podo kaka lunga na mboka ba baby sugar bébé formidable quoi ba mbote na. Piroje internet ezaka yo bouger mikolo. Ouais, internet ezaka yo bouger mikolo pour et ça les locaux comme bouger monde le internet ezate. Ouais, le lo to landi na ba popo ya ba makam nyoso to leki. Il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, excusez-moi, à l'écart qui est une émission, même pas Venabiso Sango, bah tout n'a qu'à lobby que non pas Gauthier c'est adversaire na yoana ou bandé ko ça na nini. Ouais, je pense. Mais j'ai oublié vraiment Manix, voilà. Manix, bah tout n'y est question moka lobby que bah Weranson bah za ba logo, Jibem Piana, bah za ba logo.
et ba Kofi Olomide baza ba logo Fally aza international to yebite est-ce que Weranson akoko kozala vraiment logo mutu wana abotam na wapango mutu abonga uti na mboka nini auti sama yobi auti wapi auti zamba nini wana pour dire que moni ba mamso za Holanda te moni mutu muso za kwa mtaliboma tanga azo sala makambo batu ba moni liboma yo so ko Holanda ese ba qualifier pe liboma mokili mobimba ba yebike Weranson le roi de la forêt papa chéri Jibem Piana vena biso mon frère Kofi Olomide baza ba lokote so mutu ma ko ba ke baba loko est-ce que bolande pour nani bolande pour nani pour artiste ya zo kumisa wana a comme international a kopiaka Weranson Jibem Piana Kofi abima ou te pas Kofi a sala test c'est pas Weranson bazwa été abime pas Kofi donc comprendre mutu zo kumisa wana za mwana ya ba Weranson bango ndo mtu balakise makam elo ni ya osalo ba sala te yene ti lelo za na ma ko apprendre pas ba Weranson on va prendre pas ministère et voilà pour bouger monde surtout maison mère bana maison mère ba aimer en côté jamais bouger te ah il aurait bougé ça ne Weranson à Londres on est bougé on est bougé ta yo bi combien de batango ba charlatan ba bima combien ba sala elo te baza poité baza ah ba muke combien ton c'était mais puis j'ai tout le belano et loko na habité soito to benga moi qui songi visibilité benga papa na za pona yo siko tonito tune loko elekela rapé biso elekela na surtout na ngai malgré na batu mususu soki bana ya ba soto lobi ndeti ba warrior ba sali moi crèche moko boue contre maison mère ou vena biso Weranson. Mais tu comprends raté malgré bolobaka malgré bo répondaka par rapport à ba dire ya batu mususu pourquoi Sankara répondra raté mais parce qu'il y a pas na bango alors réponse claire et net il y a pas na bango donc muto déjà agenda osenga pas na bino jour bo manquer père na ya ko lobata o comprend yango tobo ya lokoso na musique la vie malembe zala na confiance le roi de Faimba Zalana confiance à président na yo Weranson zalana confiance à président na yo viens na yo on comprend à tous 8 lelo kanga mutema lobe rozwa mais espionner au talare pas batu ko ke senga pas batu yango et comme ça mutu faible au mona ke bazo taquer leader na yo o ko lo batte o ko défendre été pour ozo battre la kotano ke na osenga si on a pi Roger et pas là ezaka bongo te nga na osenga pas mutute ndo mona nga boy voilà c'est que na kolo bana maison mère za lokola permis si personne mora liaka plein monsieur pas ba voisin ceux qui ba voisin ba sali crash moro contre papa na don rozana lo lo batte c'est non ça permis te c'est lo ma bay mais Sankara zo résister na maison mère mais ndenge za on a yena ba fanatique ba yo na soubiente yena ba fanatique ba za sur la parfaite harmonie te pour ba fanatique ba zo sepelate malgré la mususu au moins présent biso Weranson za politicien munene présent Weranson a pesa mutu temps article le temps mais si on fan ba fanatique si oyo balinga mouvement pour mouvement la biso za dirigeant na ba fanatique ba fondé Jerry Mala ba présent Patrick Fouillou les émissaires de Weranson on comprend ba les originaux mais les fidèles de Weranson ba Dr Igmalongi ba les chanceliers de Weranson bango ne ba dirigeant orchestre parce que bango ne ba pesa biso mandat puis Roger peut défendre Weranson na biso pour ba fanatique à Weranson mais si tu veux défendre les sous-té bazana biso bien te ba fanatique donc le roi de la forêt Weranson a tika na ba fanatique ba juger mais lelo so tali par rapport ya makamu susu ezake lelo Pi Roger Sankara de Kuta déjà dans Koloba alliance zonga nango déjà très bien faire gola na vena de la forêt alliance vraiment zonga dans na Koloba qui pire petit na qui pire vieux et zonga ki nango zonga nango voilà na Koloba mais batak to ba dire ya Sankara contre Klaya ya Ferré
ezo sala mwe loko moko boye ndete bebisa mitema ba fanatique ou soit ya nani ba Gaulois na bana wenge donc et comme le quoi ndete bebisa mais pourtant place au bazo cracher sur Wera eza ngambu ya parlant d'angena lobanino moni eza mutu mususu à cause azan kati ya maison même à travailler rapport na mutu mususu mais azo utiliser cacha maison mère yana batu mususu ba artiste mususu banga affaire fort parce que amoni que faire azongi bon relation na vienne o afulaye veno abimisa le roi de la forêt à moi pendant que nenge faire azongi bien na vienne bo seke makamu mususu zoya parce qu'il faut détruire ça pour détruire faire na relation faire na vienne il faut utiliser Kintse ko ba télévision na cha mouvement. Il faut pas utiliser la yé. Aya siko ko luka provoquer quand ya faire nde bo mona muto aye mama et sika ba finga wera côté musuma ya ko finga selio. O mona muto sika ba finga wera côté musu ya ko finga ne batu mususu aye benga faire jeune frère. Nyo surtout ko luka ko susciter toujours colère ya ba fanatique a faire. Oyo lelo ba défendre le roi de la forêt. Père na bango kolukaka ba diviser alors mbalo pe to timbeli yango yango moninga c'est Léo vanda calme kolanda ngoti c'est le vandi calme quand faire pe na kutena ba Gaulois na so Gaulois baba mwana engagé na maison merte ben s'il tu ana ba mamto to salana to yebi ke ba to tinda ye et pas master soit disant master na ye pour à déstabiliser relation ya wera son na mona ne faire bolanda te bagolo pe ba bia eza boye ga bia eza bongo bolanda te ba beton kara yango moni mission esimite mission na ezala ki aya ko détruire relation ya Werason na mona na faire na moment au baza bien pour faire obet en stade de martyr Werason a tché poids bino mona ki résultat Werason a bet na Londres faire acheter poids asali maman na vidéo alors maintenant que roi zalara moko le roi de la forêt a comme si vient naïf vient ba petit naïf si obino bolingi bongo te poane au moins Werason lelo na musique na biso azane loko pauvreté pe loko forcé il a tout fait Werason a plus qu'international pour Werason a benga Werason a kitisa na mboko Shaggy Werason a kitisa papa Michael Jackson na mboko Werason a sala ba featuring na ba grand prêtre à danger Werason a fait un album planétaire, le roi qui bouge sans pipa. Azan est lourd forcé. Werason a mis toi en temps gloire. Abimisa ba faire, ba héritier, ba Fabregas, ba Celeo, ba Bill Clinton, ba Kia, ba Kia été, ba Jibi, abimisa ba tout. On comprend. Donc nenge zawana Werason aujourd'hui on a besoin ya forcé. A mutumo vandi boye, ba petit naïe. Bazo kumisa ene to mona affaire ba commission mais au bona mutu mobe akosepela bongo te mutu mobe avanda wana maison mère aliaka mbongo ya kawana akosepela bongo te do ba pesa mission que non déstabiliser liboso to ndoza kidiba même balo to fongoli misu et simba soute ndebo fongoli misu solution ezana zala na wana mais okoka soute ba stratégie nyonso to mabe wana zala ngo ya ko détruire ambiance ya Werason na ba petit na oya bimisa et simba soute. OK, bon j'ai déjà réponse par rapport à la question oyo bo tindagi na tuna bon j'ai vraiment réponse nango yango wana et lelo affaire Gauthier Sey na Fally Ipupa lelo économie bango na justice to éviter peut-être un petit analyse ou moi à dire par rapport Gauthier Sey à lobby azana ba preuve nyonso tout azana ba document oezo funda oezo laksa keno likambo ba disque dire likambo nini nyonso tout eza ya lukuta et tozwi temps ya mulai oyo fallait akosi biso pendant temps mulai banda bandi carrière na ye o ti lelo tozo continuer ba congolais ba fongoli misu na ebité pona yo mo moi un mot na ebité soko loba nini pona kao parce que eza ko engager biso nyonso na loba
Bon, en tout cas, ce qui est vrai, na ba dossier ba tumsunga na rolo ba tena mito passe marambosa na la justice. Tous la justice est tranchée. Au moni tout se réserver un peu ba commentaire parce que la mito justice ne ezo sala maramnango. Je suis pas là pour parler de ça. Mais en réalité to ibina biso ki ba misa msuna mboko ayela biso système kosa leka. Kosa leka. Eza na ba artiste msu ba construire carrière na bango na lokuta. To kangi bamba lokuta na mambe belé. Lelo oyo yango bombo na shit na bango don bato musu ba tikali ka be paf bazo beta ba shit libre po lokuta leka. Lelo oyo to timeli yango depuis qu'a faire le 24 juin aliaki ndeke na ba wangila to mona ka bampiaka na bampiaka donc blague bampiaka na bampiaka concert ya Bandal, ya municipal à Bandal. Mais concert quand même étonné ça qui nango poso total par rapport dernier concert ya Fali na Kin Awa. El mikolo yo ba tout ba cha temena faire mo na wenge ba mo na boli. Ba mpiaka na makam na bango. Natani koma mututa wana sege sfera zo beta 12 tonnes. Na biso ke o nyonso to zo telemena faire nzela na eza mabe po faire na minute aza en parfaite harmonie avec le roi de la forêt. En parfaite harmonie avec un souvé jibem piana. Na ba vene enyo surtout faire ki toko. So yo telemela yi. Ogo na bampiaka na ba concert note. Ogo lemba bampiaka na nzela na o. Voilà. Mais bo ebike bo pesa hérité kodia. On ne bo tiki hérité moi si. Non, hérité za na kodia toujours. Mutu za na kodia ba boto la hérité za na kodia. Au bon moment, c'est l'album Nae Chemin de la Gloire et Bima. Yo mo comprendre quand on a Kodia. Et ça dans Kodia Nae. Mo net pe rita comme na moi ba pas au mona. Bo tindi kaka côté moko ngondi bo mo sa lokola ndeti. Voilà Richete. Et Richard a pepele a tranquille. A de concentré pour l'album Nae. O ezo bima kala mingita. Bo yo comme ça là. Et Richard sera bandi calme bo. Quand le logo bima bo comprendre. Ça laisse donc avec venenso na venaï ya mutema héritier d'abord ça fanatique ya wera non mon héritier nenga aki na maison mais on a aki non seulement travailleur mais aki mwana ya wera et fanatique ya wera mutema penda ya wera sonoza leader de leader okotana timaka ko lovanda na kiti ya bokonze. Roger. Oh, mais il pour constater que c'est l'album. Moi, vous ça déjà moi au fond. Non, non, chanteur. Leader de leader. Au contana timayawa, tovana na kiti ya bokonzie. Hélas. Utangana botana mona jamais de personnes bakunda mana cercueil moko quel que soit ma passe ego simbate beke de kemes motema Michel umba oh mais wata wana penda ya wera ya motema izaka lem so concentré dans l'album na ana problème ta mi tout ça peut-être. OK. PDG Blati hein. PDG Blati, PDG Ronsard des États-Unis. Na sur moi quelques questions. Hein? Bah PDG Nabiso Yakoba. Moi quelques questions. Blati, PDG Ronsard, PDG Gilda. PDG Blati, PDG Ronsard, PDG Gilda. Na pesi bino mote quoi, mote alifiki ali même peu aboto c'est ça boza. Bo comprendre que bo soutenir yé. A soldat. Abandi ko benga ngana zo boya mazo tikate azo tikate tina yambera alinga pena musala na yin DG le dim mon DG yo yebi kaka donc talaka ya motema quoi. Puis Roger évolution lelo quand même toujours mona maison mère nenge makambu déjà ezo kendele par rapport nenge zalaki na nenge komi. Tout le monde, moi un peu à changement mon robot. Moi un peu à changement par rapport à la visibilité. Oh, tu es barapena maison mère ma casse. Donc na bagarre ya combat. Tout le monde doit être moko. Ngai te toi na masananga. Papi le prince à Bundarabiam.
tozana Dil Manzaka mwasi nzambe CPI en Angola tozana soda mo commando breveté mutambiente Adrisha sénateur aza mutambiente wana benalo koyate so ye pona komba wera son oyoka donc toza ba combattant baza wera son ne tombera jamais wenge za nzete wera son amusisa ouais. Donc loko PDG PDG wabelo e kosi eta bike Martin a moni na combat Piroje azo bunda makasi Piroje azo bunda vraiment donc tout le monde a dit que Piroje a soda oui belé ba tele sankara mutema mais ta botela mutema te abotela mutema te po bolala toujours desi ba soda na bino tozali quoi qui touche wera son akuta na Piroje mona mboka nazana ngai nazwa te na wera sonic na poto ou pas wera sonic je vais défendre mon patron mon vieux jusqu'à la dernière énergie abi wera sonne apesho ba encouragement lobi Piroje dana courage Piroje babi Piroje aleli ata kecha pamba ta kecha pamba wana mutuka na sengaki mais ezali ka symbole ezali lobela mukolo ata jeep peso ba pesi nozwa ata ML pona linga mingi ML nouveau modèle ça ba pesi nozwa ça peut pesi range na rozwa na sengaka mutuka mena na ba symbole ya ata catch donc nabi ke tona ba patron minene na maison mère lora ba maître Hugues Pouloussi et quand tozana ba tolwa ba président Georges Tchata na Kolwezi wana tozana ba Dadi Kazadi na Kolwezi bazana tozana ba tolwa ba Guilain Tissol na Lubumbashi motema joli kabelo tozana ba tolwa ba Clet Kabe ya Corino plus important que l'école ta voiture est l'oroté ba la maison mère so ba bi le Piroje jeep ba jeep contre tanama ndebele OK ba jeep ndeko tanama lobi Piroje po maison mère ezali donc Clau toyebi donc place bata mongo batiela ka mitema moko na ba moment moko ya ambiance ba samedi ba weekend moko boy ba beti moi tour moi mais Piroje on dirait répétition ndenge zalaka après ko quitter la Zamba et ba répétition ya maison mère lelo ba tout vraiment na monde penda boko tsala susu vraiment ba tout eza ya ko éviter le susu ba tout ba ya ndenge zalaka kuna to bo changer formule ndenge wera son konza 12 wa beta 12 a changer formule ou comment te zaka ke non moi ndenge toza esika moko te quoi lelo toza lobi toza eloko wana pesa la moi déséquilibre même wera son le roi d'Afrique dans les jours à venir to pesa bino adresse fixe etika la libela ndenge la Zamba ezalaki donc la Zamba nouvelle formule to pesa bino en kala mingi te mais pour l'instant to répéter na Kipwanza na Kipwanda na rompa Kipwanza wana na place Kipwanza c'est boyana bomona wenge musique à maison mère to répéter wana donc en fois avec quoi mais quand même Piroje yebi ke bozangi l'arte ya ko payer tandi moko boye pena donc botie bo beti pena la Zamba ya donc voilà ce que to benga ngo d'origine pe comme ndaku pena mabele kasi on a umeli pe lelo awa lobi awa yango na ebisio que dans les jours à venir kala mingi te to pe sabino yango donc na ko dévoiler ba surprise te quoi na ko dévoiler ba surprise te mais bozalaka calme kala mingi te bozo sepela bon mon awozo venir adresse fixe au ma mutu vandi mais lelo Piroje so babi ke de la forêt bi Piroje ole na place na pesa yo jeep to moanine to kende poto otikala te d'ailleurs ngai Piroje ngamo na otina mona kala mingi te na poto nga poto ne me dit absolument rien parce que je vis bien bana poto ba répondre nga ba mais Piroje toi tu vis trop bien o l'équipe ba te belé ba vendre na poto na otiko ya bana poto awa na to ya marabi na mwasi na Sephora na to ya bango bana Lyon ba dans un peu bana notre ba lobi na aéroport ba bien ba ebsinga mais Piroje tu vis bien donc moi je n'ai rien envié na poto mbongo za na Congo mon frère ici l'argent mbongo za awa yeba ndeko luka zalaka na ba ambition bien mamba bien ozo mbongo na Congo soki poto zaki danger mais Sankara na mukanda ma vendre na poto ouais soki poto zaki fin du monde Sankara mukanda ma vendre na poto tchomona ya vendre na kini pour la réserve mbongo za mon frère ko buka na te mais
poto eza bien na okenda on a tamo boy là msu na ke congé na ke moi 2 semaines moi 1 mois moi à congé après na zongi parler na nga on a tika on a epanan bon bana na ngande baza na tika ba epanan non. Bonjour réponse yango wana donc Piroger enviara na utilité le bande le roi de feu asabi Piroger ne sika na peso voiture na peso chat nzembo wana na sauter po ngamo na oyemba yo moko na oyemba ngo le roi de feu oyemba ngape na oyemba so ba pesa yo nzembu na kati ya nini na asio osomba nzembu na yo opesa nana yemba ngane na za kuto mone na vanda awa to fanda le pas mona Séguin mignon n'est pas Séguin to fanda na 2 grands paroliers oyo ba pesa pe ba idée na wenge vieux Koumen baba na wenge ba bi vieux Koumen na oncle Bongongo oncle Dibé tozana yo azarwa li passa à l'impela yene toza l'air tout akomaka nzembo l'air tout donc aso bena nzembo na obibisa mama na nzembo po na za ba grand parole ba vandia to raisonner na bango to sana bango le mois spécial miseni no pesa yembela nzembo na wenge le roi de la foyer mokoti muto yemba ba absence na yo pembeni na nga na monaka lokola na bella miss de charme yo motoli ba poste nyonso ya élection miss o Margot tu es belle si belle mutayemba eloka bongo mutayemba na ye komi lelo likambo akobimisa mabe nyonso ya ngai bolamu na nga obwaki wapi nsima yo ponge ya suka tolalaki na yo santo solola mutayemba mpenza tu m'avais promis l'amour infini aujourd'hui pourquoi tu m'as trahi na Bible baloba moto azangi bolingo komona nzambe te yo ana moto mabe pele opesaki nga okozonga ye dado esali temps élargir mikanda okomelaka nga esalaka toujours retour à d'expéditeur yaka yozongela kaka se ngai nazoyeba te soki osalaka na mutema pena dani motema nanga nasali nini pona bosa na yo te somo eloko nini okopimelanga Werason grand chanteur nakomisi kolo nzambe nexauce nanga napesi nguya na kembo na elimo na kolo nzambe mutu ayema mpenza mayombo babwisinga na nini odada mona luza kuma yumbu wisilaki ningunelweze mambima mpangi mamigenda ingasani tala grand chanteur mutaleki viona atepo ana deuxième voix unique bameka voix Werason bakoka te Suzuki lusubu grand chanteur na quartier latin même après c'est vocal à Werason na Zénith à présent JB et comme elle a un problème Piroger relation nino zarana on a ba misia maison mais nyonso balongwa ba pire ba tuna ngai ba masa na pe bazawana ba vie na nga bazawana surtout na motema na nga Clémence otikela nga nde ba souci Rodon Sotumba velesele aki me prince de Lausanne Emile alias wana vie na ngai ya motema ebo so zum to roi na moi nazala na molili me mobola eke solo bolingo ete musinga motopo na yo ajani ya na nga motema ebo so zum to lokola ba nini mutulokola mileko kumisa oyo na kumisa kayo tinga wapi yo bosani oyo nyonso nasala mpo na yo mpo lelo nakomadiaka sheta wana pire mutu na nga mpe shetani bongo eboalo te wana basala ngai tolalaka mbeto moko tolamukaka ya ebo mama ma douce moitié chérie ezosala mangana ye tofandi boye eleka azosala nabeleli moko na bolingo goda motemo na tanya za likambo na nga ola
Toi, na palais, na pesa kutu mbote na Paris. Masa nange boalote. Et bongo, Ismaël Tima Nzambe koto moto asala motema. What a please. Masa nangai. L'homme le plus compliqué du monde. On a pire mutu nangai. Donc bango tout ba ya Jackie mo JDT tout tout na samedi to yambani to aki kitoko a kabeli nga to amarula. Donc bango tout ba babindo me to zali ne jour na mona kini na matonge. Mabiala nde banda na poto to mona na raté Bill Clinton to kuta na trop na ngwasuma sele to kuta na le mo yo finga nga yo polo baraboy to swani ga bon. Donc c'est la grande famille ba brigade roi David to solo la trop ba tout musika sika direction to koza trop Kimbangu solo masala ngai Christian solo bango tout. Donc ce sont ma famille baza bato to fandi na bango. Est-ce que Weranson, par cause relation, ils ont bien à flamme capaya? Bien oui, à ça petit naïe, le roi, vous savez, il flamme capaya, ça Weranson. Attends le bibi loba loba nenga comme le babi loba loba na. Et Weranson en attend la neta, qui parcourt tout ma moanati. Mais bah dire n'est un monde beau occupé te. Mais t'occupé pas nini, yo mto comme pas nzambe, yo bongwani, muto bongwani okomi muto sika. Makambakala otiki ma yo o vande la rama makala. C'est ka bongwani na eta. Oh. A bongwani. Muto bongwani yo somona papa na Carlito là ça avant de soba na yo lobona. OK jazz ezara boye, lutumba sala biso boye, kingani sala biso boye. Banda kenda ayemba na kambalmo reconnaissance. Makotuna ndenge nini esalite na koma kosalela Yesu Masia yango motune tunani nzambe nde akelaka nga banda kem akenda oyemba banzembo wana yo mona gato bivin sazonge so yembela alobo te ezaki boye bango kama mutu bani ko taxer ka batu ko accuser batu bon c'est que la saka bon mwana na honte. Merci, vraiment, merci. Et puis Roger, tu commis vraiment vers la fin de la mission. Et moi, un mot. En tout cas, merci à la chaîne Koba. Koba Plus. Koba Plus. Nous avons la résidence. Donc, vraiment, merci. Dans la maison, c'est la Morote. L'album Morote, c'est là. L'album Morote arrive pour CP là. Et le roi d'Afrique, il a un concert à Orléans, en France. En octobre, à Londres, pour le contrat ESA et Belé. Merci vraiment, mon frère. Merci à réalisateur. Merci à tout le Kibiso. Je vous aime beaucoup. Puis, Roger, mon amour, quand on a match à OC Renaissance, Balobi, équipe de supporters, Olympique Club Renaissance du Congo. Jamais sans vous. Non, qui est tombé dans le dauphin noir. Donc, ici, vous allez avec Puis Roger, nous avons OC Renaissance, équipe de supporters. La mouki les sous. Hein? Et la mouki. Blague, tu sais, donc, on a été à la match. Tu as siko. On Koufa déjà. Jamais. Selon on va beta malisouté. Et en tout cas, la minute au championnat des alalités. Championnat ce que zongi, donc on m'a zongi. Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Nabatunyo soto balandi biso et toyambaki oya bino molobeli ya maison mère puis Roger moi na mboka yo yebi merci vraiment nabatunyo soto oyo ba edaka vraiment ya bino Martins donc merci vraiment partout bozali dans le monde et merci à Fabrice Ngoma et merci à Rit Mutombo de Prix Paris et merci aussi à Trésor Mutombo de Prix Paris et merci vraiment à tout le monde et bye.